Bonjour, na bafai na nyonso bisika bozali bambote na bino na pesi bino place nyonso bozwami bino na bino nyonso pe o bozolanda ngai na mokola lelo na lela bino ya trop o Nathalie Tsambu kaka ndenge bolingaka Nathalie Tsambu lela bino ya trop kande bino bolinganga ngape na lela bino ya trop quoi na pesi merci mingi l'équipe technique nanga na mon président Papa Didier Papa Didier tolela ya trop tolela pena maître le maître et mon président ils ont dit Papa Didier quoi les caméramans le vrai caméraman Papa Mbozo et mon na ma solo banda coup de chapeau na ya banda na mwende ennemi juré to bossa la raité Papa Jean quoi Papa Jean pe tolela ya trop quoi tellement embrouillé biso biso pe tolela oka atozo oza kwa embrouillé biso zala ka place wana potala ka yo quoi conseil munene pas gros bisous donc quand dit na comme d'habitude Nathalie Tsambu lelo na etobeta bisolo na likambo tali polo na likana biso topesaka conseil comme d'habitude topesaka conseil tosepela pe mingi ntango biso tozoloba bino mpe bokorgaka biso na oyo bisika oyo biso tozokoma te soki bozokorge biso ebandosala biso bien ke botika biso moninga na faute otikinga bongo te papa azala bongo te papa azala soki amoni mwana mabe asalani ogangela ye mpo mbala nsima azongela te nga mpe nalingaka bongo ntango moninga na faute fo okorgenga mpo oyo matisanga bamwa niveau esalaka mo babion donc lisolo na ngai lelo eza nazoloba libolo na likata mingi na bajeune garçon mpe bapapa oyo baza na makata na bango ya bion oza mpe kata na yo ya tout droit ya bien ya monene wana oyo ngai natali na libaka papa oza likata na biloko kosalela mote likata no mpe yaka nini eza bongo ya tout droit etelema okokosalela mote te eza normal te mwana mobali oza likata ya monene fo koyeba kosalela moko oza likata na yo oyebi nde basalela likata te papa likata wana mpe fo eluka libolo moko libolo ezaki libolo wana eza ya bion fo ekota libolo moko ezaki libolo wana batiaka ngo propre libolo balavaka ngo bion yo jeune fille yo osokolaka no kaka soki oyokiki babengi yo allo chéri tie où j'ai envie de te voir yo moma na mama kosaini ozwi kantine mbangu yo na douche osokolaka na moma na sokoka yo ozwi kantine okoti na douche ke sokola po ebini parcours que ce n'est pas bien pas na biso bana basi eza bien te ntango oza mwana mwasi fo koyeba kobongisa nzoto na yo fo koyeba koentretenir libolo na yo obongisa libolo na yo eza mpe nembeni mosusu mbeni mosusu omona surtout soki ayebi kaka mpa na bino bisika yo ovanda akobengo mpe te akobengo te ke nazoya nayebi relation moko boye relation wana bango babengana na bango te tellement mwasi amesana na propriété mbala ndako ya kokuteka propre sikoyo yo ya ibongo yaya yo ozalaka kaka osokolaka kaka soki heure ya rendez-vous mobali soki abimelo briske ayelo mpena briske mpa na bino aye kokuta kaka liputo olataki na ntongo wana olamukaki to elamba olamukaki nango na ntongo ti 14 heures oza nango kaka na nzoto omo teke egene o makasi ekogene o makasi en plus yo moko omimemela maladi na nzoto nao parce que mwana mwasi ebongaka mwana mwasi ntango ozolamuka na ntongo otie kantine ya mai na douche osukoli mpo ntango osukola te baperte blanche ali ebimi butu mobimba
perte blanche na ntango ezobima na nzoto ya mwana mwasi ebebisa ntango goût ya mwana mwasi. En plus ekomisa nzoto ya mwana mwasi mai. En plus apa wana ebomemela so na infection. Siko yo ya bongo baperte nyonso wana ozobomba ngo ti oyoka ke babengi yo ozikantini na dushe ke sokola. So oke mpe mobali yango omona mpe ayokomi mpe butu. Omonaka mobali alalo ayoko mai. Omitunaka te po ani mobali depa banda kolala yo. Omitunaka te po ani mobali depa banda kolala yo asantaka yo te. Ayoka ke elengi te. Pona nini? Parce que oyeba bongisa nzoto no te. Faut koyeba kobongisa nzoto na yo. Ntango ozanga mpa na bino. Osokoli après avoir kosokolo bongisi nzoto na yo libolo na yo. Ozwi papier moucha okoti na nzoto pangusi nzoto na yo bien. Olati mpe sous-vêtement ya bien. Eza na bana basi ebele bayebi ndenge kobatela donc na koloba ndeti ndenge ya kobongisa ba sous-vêtement na bango te. Donc sous-vêtement mwana mwasi mingi biso ba basi ebele mpe tosalelaka yango te. Ba sous-vêtement na biso mpe oyo tolataka nimela ya biso bainfection. Sous-vêtement soko sokoli yango fo olinga kotia yango na moi ekauki. Yo osokola sous-vêtement oketia na kati ya ndako yaya. Sous-vêtement ekauka na kati ya ndako nde nini omona sous-vêtement ezalaki na microbe wana ekufa ndeni. Moto ozomultiplie so microbe likolo ya microbe. Eza te kaka ke mibali nde bamemela biso bainfection te. Biso moko mpe bana basi biso moko mpe tomimemela bainfection na nzela basous-vêtement badouche tozosalela ntango ngunzami eza mpe na po eza baplace moko oyo ememela biso bainfection. Alors mpona koinvite babiloko wana yaya fo koyeba kobatela basous-vêtement na yo osokoli otia yango na moi ekauki. Eza kutu na bajeune fille mosusu mona azwi basous-vêtement ne arepasse yango na fer mpona kobimaka bamicrobe ozwi otia yango ongumbi otie place ya bien. Apart wana kosokola mwana mwasi mingi fo koinvitaka mingi ozosokola ongunzami po ntango ongunzami bisika wana oyo ongunzami otie lidusu na yo oyebi te. Eza na bamicrobe te eza bamicrobe te po microbe emonanaka te yaya. Microbe emonanaka te. Ntango fo olinga mingi otelemi ozozwa mai omisopela esalaka bien ke ongunzamaka kongunzama na eza production mobimba accumulation mobimba ya bamicrobe. Ntango ozongumba fo koyeba mpena kobongisa banzoto na fo kolingaka ntango oke rendez-vous pa mobali na yo oka komona pa mobali amona yo likatani deja etelemi na ekomela yo te ka komona ya pamba bien ovandeli ka mobali ya pamba tsunga noka ya pamba odere nokaka ya pamba etelemi se likata yaya kaka odere pamba osala kutu ona vandela ye te kaka odere pamba likata etelemi fo kolinga mpe mingi so mobali nalinga sexy fo kozala mingi sexy mobali abengi yo oza sexy esala mboka bien fo kosala mingi oyo mibali na biso bazolima mpona kogarde barelation yo oyo mobali nalinga kolinga kosala ngo te yango mona mingi abima libanda oyo mobali na yoko mobeta na petane eza foti na ye te parce que oza motuma ngongi oyokaka te yo mobali soki ayebi so yo olinga toujours kozala likolo ya mobali orke mobali ne fo azala likolo mwasi azala na se yo olinga mingi kozalaka likolo ya mobali eza bien te na relation ntango boza mobali fo kolinga mingi kosala oyo moninga alingi soki oyebi ke mobali nanga alingaka boyeboye mobali nanga alingaka nalata sexy fo koletele sexy eza mabe te sexy ezala na normal oyo kopanike baninga te kwa oyo eza ke mobali no amoni oza sexy esali bio eza te ke olati sexy no wana yeba lotelemisa bato nyonso makata na nzela wana ekomi lisumu mais fo ozala sexy ke nalati sexy mpona mobali nanga
faut que l'ingami cause la propre mbala yo kono dera bien et ça la bien yo soki okepa mbali na yo mbala yo kako solo ma peka yaya changer tati tokoti andi asika changer somba ata parfait 2500 ata parfait 2500 c'est ça la bien yo kutu basuki ase mapeka no okataka te okataka no basuki ase mapeka no te ok mabe makasi mabe makasi basuki wana ebimisaka no se lipeka nango moko ebimisa odeur ya mabe sikona basuki wana emultiplie lisusu odeur omona okipa mobali boye mobali mpo apesa yo bizu akoka te yo kaka apesa yo bizu elongi mopanzi obi elongi bapesa yo bizu me elongi mopanzi pwani akoka te odeur wana obimisa wana esale bien te ayoko mabe mibali mosusu alingaka kokarese ne mwasi na libolo ye akaresaka mwasi na libolo yaya sikoyo yo mobali alinga karese na libolo yo ozoboyi eske yana sens po ani osokolaki nzoto te oboyi bakarese na libolo po ani osokolaki nzoto te mibali mosusu ye kaka ndenge bozopase na po bopase ne rapport fakarese nanu kotio na lolemo na libolo ando obaliso libolo ando obaliso akareso mpe na libolo sikoyo ya bongo etombeke osokoli te yaya mibali omoni soki eza mobali mpena oyo azaki mopali kaka na minute wana kaka ndenge bozobima asa numero no na liste no awo asa kutu minute ebele te asa mpe bate ebele te kaka ndenge ozopesa kaka mokongo okei yebaki numero mpe ekoti na liste noire wana ayoki odera mabe ayoki osolola mabe fo olingaka oza na mobali ayoki ba odere moko ya bien esalaka mpe mobali mpe mobali mpe fo olingaka oza na mama oza na baodere moko obimisa baodere moko ya bien esalaka kitoko eza te mama oyepa mama yoka osolola mapeka tu mapeka bamibali elumbaka mabe makasi eleki kutu ya mwa mwasi mwa mbali lipeka ne naseki mpona nakanda te kwa lipeka mwa mbali elumba osolo mabe makasi sikoyo ya bongo oza na rendez-vous na mama bosibana bobandi na esengo bien olongoli bilamba ekomi sikoyo mama alumba o na sa mapeka mama na sentiment nyonso esila sentiment nyonso azalaki nango mona esili nga ya bongo nde naokita mpe na malembe otuninga nini te elo te nabaye na ngai nakasi naposa basibana te nabaye na pwani solo oyo nayoki odere oyo na sentir elekelinga ya mabe makasi alors babiloko ya bongo oyo ebimisaka basolo wana fo koyeba koentretenir kometre donc kotia yango soin makasi baplace ya bongo basa mapeka surtout bana basi base na biso awa yaya surtout babiso toza na baawa mpo kotia yango mingi soin mpo elumbaka mpe papa olinga lembo no libolo boye ayoki osolo na sentiment ozalaki nango kosila sentiment esili mpo nayoki odera mabe mauvaise haleine solo oyo ezala nano te solo mabe makasi mo te koka te sentiment na sentiment oyo azalaki nango mona esila ye asentir bien te yaya mingi biso ayo tolobelaka kosibana libolo na likata yango biso tolobela awa ntango mama baye na ndako papa aza na ndako ayebi ke banatali na lolango tv bango balobelaka kaka likambo ya kosibana epesaka mpe conseil kua apa likambo ya kosibana epesaka conseil
papa na mama na mbeto quoi. Faut koyeba kobalula mama papa pe faut koyeba kobalusa tango oza na mama na mbeto faut koyeba kobalusa mama pe tango oza na papa na mbeto osimba papa na loketo ozobalusa faut koyeba kobalusa quoi. Nalela bino trop bomoni natai nzambu quoi. Nana molai te nana mpe monene te nana mpe moke te nana mpe mokuse te naza doki naza katikati na nyonso natai nzambu alela bino trop na katikati kandi bozwanga quoi omoni ngai nana monene te moke te molai te mokuse te katikati quoi na batai nanga nalela bino trop ba gros bisous bye bye.